Oh, nakosimba kaka kombo na yo Yesu na eli kananga nakozwelonga na kombo ya Kristo motu asielo muki akoi bakoite basielo muki donc ba baki non boko tangela moto mabete nano asali sumute nani oyo asala lisumute moyenge beneza boile ye moko Yesu Masia et de soko moni moninga asielo muki et à l'occasion de shit non ata oya kende un jour akozonga ba biangami bazonga kakaka biso teza exemple mneniti Seigneur na kati na molimo monsantu alpamboli libumu ya mama na biso apambola kiango bana o ya kobota bakotambola mokili mobimba nzamba kotombola kombo na bango mbako yeba kombo na bango na bato na génération ya bana mikiba o bazokola bampaka bani bako yeba kombo na bango ba mena utiliser bango bayembela nzambe na lolenge oyo bango ndenge nzamba kokamba na kati na biso. Oui, Bible lobi ete soki babengani molimo mabe ba milio mabe ke bombami soki yo zongeli mabende bazongi so zonge babita bazonga ndeni neti ngala kima na ngaba nzela wana makamona tuna kima na yango bazongela ngandeni na boyite na zali moyenge benete na ba tinga za saint za Jésus qui est le saint donc ezande ngwana na pe moto masumu mais to mekola kakaka biso siko tokomaki na komba na makambo yo o natako yemba na muziki ya mokili donc ekomaki bien te salaki mo absence mo mukie sala biso moi nungu na famille to lobby na ndenge nyonso tout po panzana ki boso la peso non na tokolo bake tokomaki na bakanda po famille nyonso to zanga kanda te bandeko nanga sa famille nyonso to zanga ba problème te ekomaki mo na nungu moko mo mokie na kati na famille mais nzambe na nguya atika ki biso te tozakika kokoba na ba prière kolele pa na Seigneur pour nzambe a touché Nathalie que décision o ya zuana ayembela mokili ko pese litomba te ko yembela mokili ezali ndeko zo luka susu pa mela ko luka su problème na kat na vie na yo pour nzambe azali nzambe mo za très jaloux. Un vrai chrétien chaque dimanche fa dans l'église. Un vrai chrétien fa te ko banga nzambe. Un vrai chrétien fa bondelaka. Chrétien zaka te atinda kadim atinda makabo non. To boite ba lobe de soki po bomba mi nzamba ko yoka mabonde na yo meko yako tsangana baninga eza malamu za ko sambela double fois poko yemba biso tozabana oyo tozalaki tozaba première choriste ya église ya Bima na Poto to bandi ko yemba wana église ya Bima e bandi na Bruxelles. Si matin to bandi ko yemba na église na Bruxelles ba eko boaka libanga ça veut dire ba eko fongola église na Allemagne pa ya ba parents na ngai ba mama na nga na papa na ngai mama loko azaki na bana misato ya mibali na ya basi be sengela makiki biso to yemba kana chorale pona église etambola na lolenge esengelami eza vraiment kombo na biso kombo ya papa na biso ndenge za na mokili te bon na Congo ke bo ba kombo ya papa kombo ya nde babenga kombo ya mboka Pengani Makoma, Douma Makoma, Toutala Makoma, Martin Makoma, Nathalie Makoma, Annie Makoma. Voilà. Papa, emela barwaye o mabele ho yo pangi, emela ba presta na banganga kisi, zote ko pola nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga mabele loko pamba. Yokela bango bazali swa prima ya pamba oyo bate ya kaye uta kaye pa ya mokili salela tango yozana bomoye linga yosalela ye o tango yozana bomoye linga yosalela ye o kufeza ya solo bunga ebeti
na tsepelo tangu ifweni yaya salela tango salela tango mbeko salela tango salela tango fami amadi mame amadi mame amadi mame. Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreux à suivre. Toujours c'est El News TV, mon PPSIK. Merci à toi, Christelle Larose. Merci à Papine de la Misso. Merci à Rokar Messi. Merci à Nabaïno Soboda. Toujours scotché pour Nakolanda Bisso de partout dans le monde entier. Merci Nabino Nyonso. Na Art News. Art News, tu es un bel Nabino toujours Bastar. Donc, Bato Baza vraiment à la page. Donc, Art News, c'est obligatoire. Tu es un bel Nabino. Bato Baza toujours spécial pour Nabino. Aujourd'hui, je reçois pour vous Pengani Makoma, donc Baidol Nangaya Kala, donc Naza Loka Pengani, yo chocho Loka Pengani, yo chocho, yo simple Loka Nathan. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Oui, Toko eba objectif na yo a onakin to moni Pengani après beaucoup de temps, oui nakin, oui ça niveau nakin. Nayaki normalement vacances. Na mobile nanga na mwana kotala mboka tout ça là mais nayaki pe pour ko préparer album ya Pengani Makoma na ndenge nzambe wa sa na kati nanga album ya ko remercier Seigneur. Remercier Seigneur, on nous remercier na domaine oh ya celle parce que nous sommes remercier qui pambaté parce que à renouveler la bonté na chaque jour na vie na biso mais vraiment en tant que star on remercier na but ni. En tout cas, ezali pona ndenga big singa na maladie. Nauti na liwa, nauti na makambo ebele, na ko remercier pe na ndenga pesinga makasi lelo na komi na bonne santé pona ngolu a makila na ye, yango ana na bitika na kumisa ye na loyembo, bitika na kumisa na album. C'est l'album Makoma izala komba famille na bino vraiment ou bien zaka neti komo monto mona ba étranger famille Kardashian ba so ba ça ba Kardashian et ça slogan bien vraiment ou bien c'est vraiment votre nom Makoma. Eza vraiment kombo na biso. Kombo ya papa na biso ndenge za na mokili te bon na Congo ke bo ba moi kombo ya papa. Kombo ya ndeba benga kombo ya mboka. Pengani Makoma, Douma Makoma, Toutala Makoma, Martin Makoma, Nathalie Makoma, Annie Makoma. Voilà. Mais quand même, santé qui tout. Ah, Kola Kumisama. Kola Kumisama. Mais Batunyo Sobanda Kota Labino Nakala Banda Lobano, est-ce que Bayembi Nzambi ya Lolenge Nini, Kola Taba pantalon parce que balbaso a moins faut la ta jeep selon batunde balobela faut cha teinture te ba tatouage te pour benga maman na nzambe ba mono bino ba rapper ba benga bino oh banze oh bango bazo ba rapper mais en Jésus. En tout cas na roye sabino lolenge atozalaki na ezali vraiment histoire ya molai pour na ndenge biso to mama kolisipso vraiment na liloba mama kolisipso vraiment na église na kobanga nzambe na kobanga molimo a kolisibiso na kambeli ya molimo biso tozabana oyo tozalaki ba tozaba première choriste ya église ya Bima na poto tobandi koyemba wana église ya Bima e bandi na Bruxelles. Si matin to bandi koyemba na église na Bruxelles ba eko boaka libanga ça veut dire ba eko fongola église na Allemagne pa ya ba parents na ngai ba mama na nga na papa na ngai mama loko azaki na bana misato ya mibali na ya basi be sengela makiki biso to yemba kana chorale pona église etambola na lolenge esengelami yangwana mama bandaki ko forcer biso na banena ko bina majorette na Bima na église ya Lemba si ma mama a ko forcer biso ba makoma nyonso to ko makoyemba na chorale tellement toi qui bana mike tondo mona ngolo ko mama atie biso punition Ozolanda mama pesi biso punition que toyembaka mais mama ndolo bela biso ke ndenge bozembela nzambe nzamba ko futa bino na likambo bino bozali ko sala nde bozali ko yembela e yangwana pe prophétie ebaki ko bima na prophète na époque na tangwana na prophète Maimonanga mingi o bazolanda nga bayebi prophète Maimonanga ayeko zwa prophétie prophète Mbuta ezaki bato ebele na tangwana balobi ke Seigneur
Seigneur na kati na molimo monsantu apamboli libumu ya mama na biso apambola kiango bana o ya kobota bakotambola mokili mobimba nzamba kotombola kombo na bango mbako yeba kombo na bango na bato na génération ya bana mikiba o bazokola bampaka bani bako yeba kombo na bango ba mena utiliser bango bayembela nzambe na lolenge oyo bango ndenge nzamba kokamba na kati na biso voilà yangwana. Voilà yangwana to avant bolimwa na lobaka bongo tozaki na album moko to mona ki vraiment absence ya Nathalie ezaki oboyemaki na Annie. Quel album? Révolution. Voilà. Révolution to yembaki yango ngai na yani pona ko yembaka nde to yembaka kokumisa nzambe quoi. Mais ezaki na absence na Nathalie pona nini? Pona absence na Nathalie pona likambo wana pona makambo esalamaki yana. Oui, Ezaki, album one Ezaki juste kaka binomi balé. Mais pourquoi Nathalie Ezaki un peu écarté? Parce que tu as dit que Ezaki ensemble na bino malgré à un moment il m'a musicien profane. Pourquoi pas Ezaki parti à la quatrième? Non, parce que na tango wana komaki déjà mona nungu mona makambo moko ya makambo yo ndenge satana profita ki pa kota pona ko panza pona ko telemela makambo na misana nzambe pon nzambe tema lokwa pambola ki biso mingi esenga ina kat ezaki lokwa netike satana komaki na jalousie makasi pona biso makoma yango mosala na nzambe za mosala moko facilité ozala mingi na batak ozala mingi na komba mais soki opongoli ka porte moke satana koti yeba kango e komi na yo etumba e bakisami makasi parce que yo fongoli porte na makambo mo ya moke o falaki osala yango te dango yangwana esalaki ke makoma na tango wana biso siko tokomaki na komba na makambo yo o natako yemba na muziki ya mokili donc ekomaki bien te salaki mo absence mo mokie sala biso moi nungu na famille to lobby na ndenge nyonso tout pour panzana ki boso la peso non na tokolo bake tokomaki na bakanda pour famille nyonso to zanga kanda te bandeko nanga sa famille nyonso to zanga ba problème te ekomaki mo na nungu moko mo mokie na kati na famille mais nzambe na nguya atika ki bisote tozaki ka kokoba na ba prière kolele pa na Seigneur pour nzambe a toucher Nathalie que décision o ya zuana ayembela mokili ko pese litomba te ko yembela mokili ezali ndeko zo luka susu pa mela ko luka su problème na kat na vie na yo pour nzambe azali nzambe mo za très jaloux. Mais pourquoi pas bobenga ki bobenga Nathalie zonga na makolo ya nzambe to bana mama to benga ki on surtout moto sengela sala sali mais tonde ko lelaka pa Seigneur ndenge nini ndeki na biso azo continuer ka koyembela musique ya mokili Seigneur olobi nini kino tango nini nzambe langa okobeta ngonga ke mwana na o asosola solo bo sosolike koyembela nzambe leki nyonso sko problème on oye sabino satana soki alinga kanga moto akanga no liboso na no wela na ko kanga moto matoi po yebi ke soki litoyi nezo yo kalilo bana nzambe yo okozongela nzambe donc il faut kango mato zo kasusu batute o koma ko sala ndeko langa o koma sala makambu moko impossible o batona kiliba okamwa ke yem to sala likambo yem ando yembela nzambe ndeni akomi ko sala boy po nini po oyo nzambe passe po nzambe soni mais nzambe la lola atika bana yete Nathalie to tsaka kala mabondeli un jour bon mona kaka azonga na makolo na nzambe pe akotatola koloba solo ke na sala ke mokile pesinga litomba te mokile pesi yo litomba te. Pour être pour mono vraiment que les enfants de Dieu il faut ça en tant que parce que yo lobby au subir mambobé parce que et bien là ba musicien chrétien automona ba yembela nzambe bazonga kana poto mais ndeni ba oyeba ki oza mwana nzambe ya solo na loyembo na en tant que les enfants de Dieu koyeba ndeni batu ba oyeba ke sona voilà ah bana nzambe na asi bozo comprendre ngande la zoloba omoni moto na mokila ko komona moto penza alati sultana molai azo yembela nzambe pena bosembo nyonso tanga azo yemba azo lela azo kitsa mai na miso batu bolo bapeza solo mosali na nzambe yewana prophète na solo yewana chanteuse ya solo yewana mais oyo nzamba zo mona nzamba omona ye eloko te ata otie basuki ndenge lo lati okangi kitambala makasi o lati penza o nini po ba mono pe mosali na nzambe mais yeba ke na kati no sozo sala nzambe na solo te nzambe miso na nzambe zo mona yo yeba ke atan okita omata okokweya kaka nzamba ko yokso soni na miso la bato alors okoyeba mosali na nzambe na ndenge nini na misala ozomona ke nzambe la lola azola kisa solo ke mona nzambe azali mwana nzambe solo o mona pe nani continuité na ye mais na ye okoyeba na comportement na ye
omonango pe bokeba pe comportement musu mutu musu alakisa amilati meme mais na kati ya nzoto na ye atondisa mina mbindo na ebele mais Yesu masi azomona ye mais Nzambe peza afrapaka bandeko na ngai afrapaka peza so ntango Nzambe akofrape yo e ozala mawa na kati na yo ekosenga kaka oyo asusu na makolo na basani na Nzambe kolela mpo balela mawa na Nzambe ekita na kati na yo. Oui, toyebi ke Pengani Makoma azalaki ndenge olobaki ke obande koyembela Nzambe mais vraiment on s'est converti ça qui vraiment bien te maintenant tu sers Dieu normalement parce que depuis obéli c'est ça c'est que vous avez dit non obande koyemba mais ezaki on a moment moko et comme que moi mbilinga moi bakanda na famille et tout oui mais sikoyo on dit vraiment Nzambe na vie na yo est-ce que bato nyonso baolanda o baza na ba problème parce que toza na ba frère ebele en Christ na ligne message no lancer na bango parce que nde to pesa to ka musique na biso la po édifier biso et ça la biso que lelo to lobi to ntimela Nzambe na ndenga solo okoloba na bango na oyebisa bino ezate ke Pengani abandai kosalela Nzambe penza te tanga belinda komi kosalela Nzambe tanga biki non ngai toujours nazalaki na makolo na se makolo na Yesu Masia toujours na banga Nzambe po na koli nango mbuma wana ezali na kati nanga na koli nango na liloba na Nzambe na koyesa mno likambu moko Satana atakaka moto nyonso moto moko te na mokili ko tombola lisapi na yalobake nga jamais Satana sataka ngai Satana atakaka komba ezalaka toujours mais toyika kaka mpiko na makusi ya makolo na Nzambe na beli parce que ezate ke opona ndeko sambela nanu bina ndeko yebela Nzambe na lokuta ou bien ndeko sambela malamu te ngo na beli non ce n'est pas ça ezali ngai na koma ki moto moneti mutu makasi na koma ki mutu makasi Seigneur alinga bongo te na koma isoko yebisinga likambo na Nzambe nazo sanet nazo silika na koma net komo ezaki mo pepe moko ya mabe mais la kisite ke Pengani on ndeko sambela bien te ngona abela ki non ezali mo pepe mabe etakaki ngai etakaki ngai esalaki ngai malade donc Seigneur a pas mela na ko ba pas mela te mais a frappaki ngai pona koma ki lokwa neti ke moto moko so mutayi singa liloba na Nzambe na omona azotungisa nga so mutayi singa oyembaka na omona azotungisa ngai e banda osala ngai bien te mais ngwana Seigneur Nzambe atiki nga te na mawana ye ayaki ko frapper ngai pona isosola solo ke nzela na nazokende za nzela malamu te esenge na ngana na nzela ya boye po Seigneur abongo apetola ngai nzela ni nakoba nzela oya kochola mbatu musu bakazaka nzela kisi nzela ni no kochola na komeni mutu monete na okelanga église te na leo na okelanga te na vananga te na yembaki pe déjà te Nzambe samona kinga batu babikaki te batu babikaki déjà te omoni makamona ta nazosala ngo Seigneur azosepela te nyonso tona Seigneur azosepela te yango Nzambe atingaki nzela malade takenga pona sosola solo ke ningaki na bunga fona zonga na makolo na Nzambe tangu na eko sosolango bandeko na nga na lelaki mingi na bondelaki mingi pa na Seigneur Nzambe na ngolu na ye na mawa na ye aokaki kolela na ngai Nzambe petoli ngai lelo bomoninga boye a bonne santé. Oui, en bonne santé olobi que oye na Pulse Sika kamita album ya Sika ozobongisa. Amen. Album wana ezalika te po bat ba mona ngai pour na préférer Nzambe la lola monanga ke batu ba pour na salelo mo bat ba monanga non na salelo ko wana pour na kokumisa Nzambe na osana kati na ngana ndenge acceptaki mawa na ngai acceptaki kolela na ngai yango wana na sali yango pona bongo pour na kokumisa Nzambe pour kotombola monene na ye pour bandeko na ngai pe baya to yemba elongo lisusu pour na kokumisa Nzambe na lola. Bazan a besoin de contacter yo, bazan a besoin au monde yo batu bazan a besoin ba mona ngai ba benga ngai ba producteur tout ça lande la zoluka producteur au pesa ko simba Pengani Makoma na banzembo en tout cas ko contacter bozui Yves bobengi Yves Ipan yé mutaza mingi na contact na ngai pe évangéliste Roger Baka de la foi donc Yves Ipan bobengi ye boza contact boyeba makam na ngai et puis to kutana na producteur ko solola pona lolenge la ko tambusa œuvre na Nzambe tonto tika parce que papa déjà yo au moins morceau mo boye fona ke en tout cas na yembi vraiment mingi bo excusez nga na yembi pesa trop oh naza vraiment fatigué na ebite nze moni na oyemba bon bo sunga nga nze moni na yemba oyemba nanga
Problème eza. Po ba senga poza na voix kitoko na ndebe mission oza na voix. OK. Soki mopepe mabe nakotala seyo nakosimba kaka kombo na yo Yesu na elika nanga nakozwelonga na kombo ya Kristo mo soki pepe mabe nakotala seyo nakosimba kaka kombo na yo Yesu na elika nanga nakozwelonga na kombo ya Kristo mokonzi. Alekinga. Merci beaucoup. Oui, c'était vraiment l'ambiance. Félicitations. Mais qui est? Mais Kaka Oyemba. Bien. Merci. Bien. Ok, toko c'est déjà Moussa Nzambe moko awa. Na ebité soko yebe tout élément, il y a pas de problème. Pas de problème. Oui. Ça Moussa Nzambe le coup c'est normal. Mais oui hein. Donc kumwa pap soka okota déjà na plateau na biso to éviter ce qui oyebi ton okota to yeba que so ko reconnaître ou pas. J'invite Jacques kumwa pap. Ouais Amen Mokambi. Amen. OK. Salut, ça va? Salut papa, ça va bien. Bon, ça va? Ça va. Est-ce qu'on reconnaîtrait? Oui. Na yebeta na monelongi na yebi Mokambi na biso na etonga na Suisse na landaka na landa ipe mokolo Seigneur atombola kiye apesa kiye mokumba na landaka ye na wande kotala ngomba lebele na YouTube na obandela na oband na toni semaine sengo Mosa na Nzambe sango na kimia ezaka biso tout osa na elanga ya kolo Masia. Oui, bonjour comment papa. Bonjour Bonne santé. Kimia bongo. Je reconnaître déjà Pengani. Oui, Pengani makoma bata pena bano ya biso ngana ka bango mike. Po so bana mabele masantu, bango pe bana mabele masantu. Papa na bango ne biata mombo na Nzambo oyo babandi kaboyo. Do ata mosali monene bana oyo bata to bengi bana bilaka. Bano babota mina kata bima. Bana bilaka mokolonga na kana Afrique du Sud na moni ete bazo yemba na komisa Nzambe. Pone baki papa na baki mama. Na soleil pena mosako limbala na Afrique na Hollande abi oui bato ta pena mosala donc bata pena bana ya Siona na kata mabele masantu. Bana ba Siona tos Pengani tout le monde que John go kento tika na biso na kuma papa okoyemba monte ba bima non. Mokambi no na yemba nini totonda Nzambe. No Mokambi pa yebi yango Zelato nzeba korale ya bima totonda Nzambe na motema mobimba pongolu na yeleki monene atindi mwana na ye moko ya bolingo akufeli biso bato ya mokili liwana Yesu mawa liwana Yesu mawato mawa liwana Yesu nekulusu mawa mingi. Amen. Bye bye. Mokambi. Amen. Kola pambola bino. Bye. Merci beaucoup. Comment pape, prenez place. Déjà, ça lui vraiment plaisir, ça lui vraiment bien. Comment pape, ndongo yebi banana yo. Donc, ça fait une bonne réputation. Oui, bana bata bonne réputation. Ça dit pas que ceux qui les lots montent à ciel muki. À quoi il va koité ba ciel muki. Donc il va baquer non, beaucoup tanga la moto mabete nano asali sumuté. Nani oyo asala sumuté. Moyenge beneza boile yemoko Yesu Masia. Et de ce que moni moninga ciel muki est à l'occasion de shit non. Ata oya kende un jour la kozonga. Ba bien ngami, bazonga kakaka. Biso teza exemple mneniti. Tokende ke tozonga to mbalo to vandi na kati ya libula. Bima, église Bima. Donc aux amoko ya bakam parce que awa toi ne tonga tous vraiment ne tonga na église. Donc message nini okolo bana ba nyoso ba ngaka yo.
Oui, message qui est allé mbote mingi na séjour na kati ya Suisse na kati ya Kinshasa. Donc to yaki ngading na yaka na koma kwila kama kama Nzambe. Ne la su makamba mokilité. Donc naza bomona ngaka makamba Nzambe makamtsute. Ana tsenga bandinga pe ba poussa na pembe na biso. Bana na exemple na biso ndenge biso pe to changer to bon wani. Ba on peut pas ça la Seigneur. De ko na lobaka yango wana. Oui, Seigneur, ce que batunyo so bazo viser to moni pe pengania uti poto kaka awa na kati ya bima. Eloko nini vraiment o sala ke bato ta ba uti musika bayaka na bima. Te ke nzamba solo azana. Oui, po bima kambela bima peut-être ali yango bonganga Nzambe te. Bonganga Nzambe fandi awa. On met pas bonganga Nzambe zali bikamo zali peut-être église à Molimo. Jamais oko ke église mususu o mona makambele kana bima. Pona bima tango ye bayambi yo. Balekisio contrôle babondeli yo okomi kotambela okomona bikamwa oyo na bima toko na ndango sérieux okopambolama na bima bataka batako lela lete comme soka mino tetala mo toma na biso bolenzola ataki tailleur metango andimele zumasi na kanda bima lelo comme otola bozu biso yo tozaki batako bina bambondati lelo tango tondime toko minini bozuite kimi ekotite bima pena toko na ndango na sérieux okomona loboko Nzambe kati na bima loboko Nzambe tali kasi bima loboko Nzambe ezali kuma pap to yebi kuma pap mutabakisi mais ozongela Nzambe. Est-ce que baloba mutu soki abongwani milimu nyonso ekendaka te mais ezongaka kaka siko oyena kati ya bima? Est-ce que vraiment olona vraiment ba fruit en tant que serviteur de Dieu? Oui, Bible lobi était soki babengani molimo mabe ba milimu mabe ke bombami soki ozongeli mabende bazongi so ozongeli mabite ozonga ndeni neti ngala kima na ngaba nzela wana makamona tuna kima na yango bazongela ngandeni na boyite nazali moyenge benete na batinga na saint Jésus. Jésus qui est le saint donc ezande ngwana na pe moto masumu mais to mekola kaka to bunda kaka poete to kenda nzela ngaka musko bato bazaka na bakisi bazui vie na bango bateki on na bakisi. Est-ce que kisi vraiment za solution à vie? Wana za direct li felo omoni batana bobungi batana boyebiti wana za ali felo kiti za ali felo esengeli batu ba comprendre ba nini bato sala nini balingi odomona yodo ke na kiti pour votre bon bon bijo tsiko to mbongo to tamba na voiture ça va ba makamba ça va so simbikisi non na banzambe soko beleli na bo solo akumimoni sa kotala bikamwa yo ba mitusu balala kate chaque midi fazo ndaka ba bete fimbo okoma ngoki apuko alipeta lika yo kimi wana za vite mais mwana na Nzambe alala ka pongi lokola bébé akolela penati tongo pa yebiete yaza na Yesu na ye makira Yesu ezinga bongo yo na kisi okono simba banzete bakodia babiloke bele non c'est pas ça wana nde balongwa na mabeba yana malamu yo ko ebisa bango ka oui balongwa mabeba yana malamu sikoyo bato balingi banzimela Yesu parce que oza ko exemple bato bacha comment pas puta zalaka muto aboy putu boye vina ye bato bakangama na ba vina bango ya kolata mambo buzoba batala sunzela église te. Est-ce que mutu soki ba yebi que za vrai chrétien il faut yaka église ou bien il faut ka ozananda ko samela kata mutima? Non, moto ata vrai chrétien il faut une église. Faut pas tout le monde que Jésus qui t'a bandé monsieur dans cette église. Bandé chrétien ça dit quoi? Jésus Christ chrétien christianisme. Faut une église. Oya ko sala misala Seigneur. Oya ko tombola œuvre Seigneur. Puka bachaba makabo badimi makamwana tu bakofuta basali bato bafuta ngoti bato église obino bete bana bafuta biloko wana. Un vrai chrétien chaque dimanche fa ta église. Un vrai chrétien fa ta ko banga Nzambe. Un vrai chrétien fa bondelaka. Chrétien saka te atinda kadimi atinda makabo non. To boite balobe de soki po bomba mi Nzambe koyoka mabonde na yo mais ko yako sangana baninga eza malamu za ko sambela double fois poko yemba ko bina eza ko sambela malamu balé. Donc un vrai chrétien fait église on va nanda côté ni pona ko éviter que milimo ekanga ou bien pour ko non pona bolingo tata te le lundi mardi mercredi jeudi samedi tata sali moto apé makite jamais apôtre akoleka bongo foka tozo interview message ni lancé na bainyo so ba bazana besoin na poto ozo émission lobby na ndako mobimba tina. Oui na ebika na bainyo so oyo balandinga bayamba yetu lokola mokoli pe mobikisi baboya mabe basala malamu linga moninga ndongo mlingaka tala yoka prière ya notre frère lobi nini linga moninga na yo ndenge o melingaka boya mabe limbisa moninga na yo
avant yo balimbisa yo pe limbisa boya kotonga boya kofinga Galati 5 ndenge lobi kimoyibi mabe kindumba mabe to boyite masumu ezali mais to busala ka makasi pona kodongwa na mabe na biso essayer to repas Seigneur to akatele otu pasi te tant to na santé malambo to repas Seigneur na mabe na biso na malamu na biso yende mutabongo la yende mutu ameko la kabatu donc on a kolbaka yango. Merci non na bana nzambe kaka na toma na biso boli ya Nzola Emmanuel apôtre prophète molinga mena yawe na mbele liso na yawe na bibele libanga na talo yona kaka. Merci beaucoup Nabaye Bozaki Belé pour Rolanda Bisso de partout dans le monde entier. Merci à toi Christelle Larose Mamouli Ranium de la presse congolaise. Merci beaucoup. Merci à Papine Zola Messo. Merci à Rokar Miesi. Merci Nabino Nyoso. Vous avez toujours branché scotché. Beaucoup à jamais dessus. Merci à toi Max Tadi. Merci à Goula Maëla. Je vous retrouve à la prochaine numéro. Restez toujours branchés. Ngetadila na kilumbu ya suka zina nange ikelebe ozali wapi nkolo akoluka yo yobomanikati na masumu nkolo akobelela yo ekosomba tango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo poatikati yesu Masia Salela tango beko Salela tango Salela tango fami Amadi mame Amadi mame Amadi mame Kedika fumwe Kedika fumwe Yadilu solo pangi Mboka na mboka tozoyoka basango butunamo tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Maranatha, Maranatha, kolo akoya. Maranatha, Maranatha, kolo akoya e. Salela tango salela tango beko Salela tango salela tango fami Amadi mame Amadi mame Amadi mame Kedika fumwe Kedika fumwe Yadilu solo pangi Mudiambuje nkifetivanga lulendo mama ungaibetelo kuna tempelo mboyawo mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bikayimbidila bikatusankidila mfuweyo yandikele luzo Salela tango salela tango beko Salela tango